ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout vos messages qu'on a à travers ABC One chaîne Memena Kabino toujours d'actualité au temps réel to eli susu pour natina hotel Sabino Maizo le Kalamboka la République démocratique du Congo mboka bakoko botika kalezo pesa kandezo pesa pasime toza toujours wana pour na osela no musala kitoko toujours en moi sima avant na no semino les sujets to ko so amkola lelo boyebi ndenge to utiko box ko bungisa ba matériel au tout na musala par rapport ya marche to arriver à la police est serveur qui biso d'utilité parce que to bungi si ba bien belé au sel en tout cas yango bozo ka mo ba désagrément ba qualité zo ki ma bason na yango to eli sum ko lelo pour na hotel Sabino lolenge kani population ezana kanna na nenga ko sakanate parce que to yebi biso ne ce que loi moko na RDC et comment ma que ba expatrier bazana droit à côté ka ba produit na détail bango bazo ya bazo exporter donc biso tozana kati awa tozo somba tout que la petit peuple moi lutu moko moi sani moko bango ba teke biso en gros mais lelo je vous informe na Kinshasa ba expatrié ba comment teke biso na lutu moko ya 200 francs chinois azoteka indien azoteka warazoteka na yango population vande kimiate bimaki na nzela et organiser qui marche moko to revendication moko pour na tina l'état tel mongo likam o qu'est-ce qui ne va pas kongo to ke nango wapi bazaki déjà organisé. Kuna na bayaka batu ba répondait qui favorablement. À notre grande surprise, la police et talaba jeep na nenga osakanate bande konanga ba boy marché salima population te malingara aye balikamuna vérité ke na utina suka leta yoka ba kota ki na ba venir akati pona tina ko cascader kaka marchango et salima mais à notre grande surprise la police elandi tina ba venir akati en tout cas eza synthèse image au botala tout à l'heure ne nazo pesa bino en tout cas pesipso passina journaliste ndeko na sur place bakangiye bakene o a filmer major na ebité major na Congo comment Dieu tout puissant ba ko filmer était toni bakanginde kwa na batie na mutuka bakene na ekaka donc so to prêta qui met forte te a chamo ba intervention mendeko o akene e makala boyebi suite ya likama moto o ndenge ndeko jama kabuda démentir yango ke bakangaki bana motarte o bakene ki ko revendiquer na palais du peuple bakangaki bango te bazali mais ezana ba famille bazolela bana bango ti le bana prison makala en tout cas mboko to ebito to kenti wapi yango je vous invite déjà suivre élément oyo hein ezaki opesi mbombo a boy met tout ça qui en quand même pour nabino et les leçons non combien c'est ça on analyse mais moi élément mukio bolanda et bongo tokuta na au prochain rendez-vous nande konanga Jimmy Boyembe pour na tina osala moi analyse moi kitoko to bombeli bino c'est parti. comprendre que ça marche un soir comme ça ba soda ba yero calé biso po anini c'est que ba liera mbongo ya ba étranger wana ba teka ba lutu moko chinois teka pièce moko so biso to tekani to kufa to kondaka to tikana to kondaka bu fachi 100 jours tala marambo tala ba policier na tala marambo na lo ba sumi te po kandeza makasi na na nzala na ba yata café te po ba chinois ba teka lutu moko pesa papa ngai pensa naza commerçante na tekaka na banda ko teka mumbongo banda kala na lembi ba taxi ba tieni biso eleki ebele toza na besoin ba changer biso
biso ba bourgmestre balongola ba bourgmestre batia biso ba bourgmestre sika ba bourgmestre nyoso bazosala baza corrompu papa tosengi na papa Fati 100 jours asengaki biso topesa ye mpona le peuple d'abord topesa tondimaki yango andima kosalela biso toza nango besoin balongolela biso bataxe eleki ebele bataxe eleki ebele tolembi tolingipi bitia lelo eza mpona bataxe baindien batika kotenga biloko na le détail balibanais bachinois bakoteli biso ntina basite bakoma obengana biso moko bakola mapango bakoma obengana biso na mapango mpona bango baya kofutaka cher babanda kotenga ti 22h 23h biso tokanga musala 16h 17h bakoma kokangisa biso bamisala mais bachinois baindien bakokanga musala te bango ti 22h bana na biso baosalisa bango bamisala mabai papa tolembi papa Fati le peuple d'abord papa lobaki le peuple d'abord le peuple d'abord le peuple d'abord papa likambo oyo nga nasepeli nango ata moke te ndenge bazosouffrir biso likolo ya bataxe tofuta bataxe mais likambo nga naza nango posa nasengi na président na biso ya république lokola atiaki losambo na biso peuple tokende liboso atala biso problème oyo na kombo na Yesu amen. Papa yosalanga passe po nganga naza moteki natekaka na bokola bana ngana na koteka mais tokomi coincé na ba étranger bango baza ba importateur pe baoteka en détail ndenge na biso okomona osombi paki ya kaye epa na ye 500 ou bien 1000 francs ane su tina cité kaka ye indien wana aoteka su kaye na cité 1000 francs tosengi na makonzi na biso ya mboka bokela biso bana ya mboka faut vivre kimia na mboka bango bateka toujours en gros biso bana mboka toteka en détail sengi bongo bango bateka na ba carton biso toteka na ba douzaine na ba pièce mokonzi mboka faut kota makambo po biso to population na ye biso to population na ye yango sengi ka bongo ata su makambo oyo to bengani étranger te mais batosani badroit na biso ya bana mboka toteka na douzaine na pièce bango bateka ba carton batika oteka en détail. Bon, merci papa mpona motuna bon makambo ezoleka lelo eza likambo mpenza oyo peuple akoki kose soulever te eza simple ke na mboka mibeko ezalaka partout au monde peuple asidentifiaka na o etali nkita na ye ou bien baposa na ye. Congo eza état eza non état te. Comment loi ezali pour na respect kaka ya eloko mukie peuple azosenga. Bien sûr peuple akoki kokina ko décider te mais atia bakonzi po balanda kaka mwa mibeko oyo ke petit commerce pour les Congolais et bango basala ba industrie babande ko na biso bazouta mikili musu to boy te to ko travailler na bango mutu ko évoluer ye mon côté mais le problème kaka moi détail wana ya mukie est-ce que ça eloko ya munene bazosenga pe bande ko na biso bapaya wana ba se conformer que bateka gros pour que les Congolais bateka mukie pas se retrouver. Mais bah conduire batala vraiment combien de fois en bref vous revendiquer bango bateka en gros bino boteka ba petit détail eza loi eza loi teke bazore eza loi eyebani ke Congolais akoko teka détail et ba étranger bateka le gros c'est simple ngana robaksa ata lobi na biso makambo bandi lelo te kimbuta eba bangudu ali ata to salibwe eloko te makambo ezalaka ata mwe bazotoni bwe tolo baso pamba okata ngai eza rien ka esenga kaka peuple ne baza même moral o bateme eloko te. Le problème c'est quoi? Ata bango bakoteka na bango alimete bango na 500 francs. Batiki la biso alimete teka bango na 50 francs. Bango na mikate. Na ka biso na cité to ka bina mikate. Soko vi bandenge ni. Na fin du mois boye. Mimele na biso ko moi ça oteka. Moi ça oteka, mobile pa oteka. Siko bango comment teka na gros, bango na détail. To berani bango te mais président ala muka. Maka
te papa pardon mama Denise kole ko voyager te kole ko voyager te mama Denise kole ko voyager te kole ko tati côté bino mama la leli telle la fukani telle la leli mama s'il te plaît mama Denise voyager te mondele tu mama ba yaka toto ko souffrir la muka mama to samile ki dimanche nzamba za na Congo boete dans la détail la muka les fils de mon athée banda coucher kolia pasi non so pasi na lembi mama baksidi mama papa ngai soki biso ba mama totelemi na batata eza pasi totikelaki bango commerce yango biso tokotaka na badetail alors bango babotoli biso yango biso bakolo mboka tobandi kosouffrir donc toyebisa mokonzi ya mboka afungola misu na ye parce que début ya souffrance oyo eza bango butu bayebi biso source ya pauvreté oyo bazopatapata o ministre kindanga azosala eloko te mais source ya pauvreté ebandi epa na bango soki batikelaki biso mosala ndenge toyokanaki na bango tokoki kobima boye na balabala te donc batalela biso likambo biso tolembi tala mibali nde batelemi bakoyoka mawa te tala basi nde batelemi bauniforme koteka na bekole biki moko na kati ya magasin tokobika ndenge nini na bana bakanga mibele na babanki mpona baniongo bazodeko baniongo na banki bazokoka kofuta te parce que mboka ezotambola malamu te alors atuka botalela biso likambo toza ya kolemba mpe toza na mawa toza na marche ya mawa parce que tozokoka te tozokoka te toza mpena na mécontentement moko ezali comment fait-il possible bapaya baya na mboka na biso bakotosa mibeko te bakomi pose biso loi biso tozovivre na petit commerce misala ezali te lelo bafungoli basupermarché partout na cité bato ya mbongo nyonso bakei kuna bamagasin bafungoli prio bango baotekela biso yango baotekela bafungoli biloko minene bato tozokoka koteka te basakapare na nyonso bref bosenga nini na bakonzi basela bino tozosenga bango eza nango moyen moko te mbongo te bapaya batosa mibeko po mibeko ezali na procureur général de la république papa toyebi te est-ce que mosala no eza koluka bainfraction oyo bapaya bazosala ozomona yango te papa yo vaccine kwa mondo na kanda makasi kani bomiana tolingi na biso yete olanga baka ya mwana merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.